Ah, c'est que tout les ali. So moi si qui toko le quoi Peniel azolu kamobali. Et bon Marie Liboma on le bani. Obi Marie Liboma te. Grâce Mbizi. Affaire Nati Lokole, Otomoni Kofi Olomide face à la presse a déclaré qu'il a porté une Nati Lokole plainte. Pendant Kofi Olomide Penza, il a porté ma plainte. Il faut ça lango. Ce gars-là, il est allé trop loin. Talanga bien. Est-ce qu'à mon âge, tu auras ma figure? Regarde-moi cette pétasse. Yoko te fout à Ramibali Mbongo. Ok, no finga ngai manike nga mibali bakabela nga monga bana 15 ans balinga nga. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. misunga la santé c'est la vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Otali colonne nanga. Moni colonne nanga tengama. Bien. Moni colonne nanga tengama moni ke mama nanga skola nga bien. Wala bangayat. Enga ndongo olingo welisa na siksa manike okozua te chabola ksa tata mwana opona ndima. Yo moni nga nzoto nanga za cahier de brillant tala ngai sans tatou. Yo moni nga na cahier de brillant tala nzoto nanga na sans tache. Omoni nga na cahier de brillant nga so ba tienga na yo na plateau moko na olata bikini na okata forme pona la soke nga na leki yo na nzoto musika. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Moi il fatika likombe. Moi ça kindumba, moi ça okende boya kebo, moi ça no talaka nzambe na ngai Peniel. Olobiti osoluka mobali. Sikuba kiti ya on kitoko na chance ya bilomba les différents. Pasteur Denis le sa pembeni na. Denis le sa bala. Moi ça Denis tenga za kanote. Moi ça Denis doit encadrer ka peine. Encadrer. Kasba ya ko se lobi sous à ça qui 5 fois. Alors
Jackson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci Nabino, bah, fidèle internaute. Il y a Fimbu na Fimbu News. Un grand merci Nabino. Merci na réalisateur Nanga Dominique Moulumba Kankouazara, toujours là derrière la caméra et pourquoi pas. Na régie finale, il y a Whisky Ushia, pourquoi pas na coordination Ken Piana Makizib. Mikolo Tozo Solo Larara, nous vivons l'époque de Madame Honorable Chimène Mercedes Zema Balobik parce que Mikolo Initiative Plus, il y a Maman Olive et Utiko Pesa, Badonango na Bana parce que pour na fourniture scolaire, tout le monde vraiment coordonnatrice au Azalarana Makasi na Initiative Plus, il y a Maman Olive, Madame Chimène Mercedes Zema depuis Katanga a Utiko fournir Bana vraiment Babilo pour la rentrée scolaire. Merci Nayo. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Cadet et Kassa, la grand frère pop, pourquoi pas aussi na couple idéal au Ezalarawana na kati ya Paris. Karine Nzolo Lomotema ya Liberté Closet. Bango barana Paris ba couple idéal papa nanga Liberté Closet motomoko calme pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Jolili Atal en chair et annonce pour na ko signaler bino déjà ko ebisa bino ke Angèle Moussoeli Makizembe abetaki mo bangé na concert na kati ya Londres le 24 septembre a immortalisaki lisusu Miliabel na sur Boromo nango na bilili bato nyonso bolingi bokota kaka na YouTube ya Angèle Moussoeli Makizembe musique Boromo na ndenge nini asepelisaki ba amoré ya bonne musique na kati ya Londres. Merci na batutu bozola na Peggy Titan le parallèle nazana Maniké de John. Maniké de John, Oyo, vraiment Tolobarake. L'actualité reste l'actualité. Massa si calculé, yende mutazana katia makamu. Mais Peggy Titan le parallèle face naye. Et ça va vraiment au Pessimboa Mboa Boy parce que Naïpe n'a consacré Maniké. Mais on va essayer un peu de parler avec Maniké par rapport à l'actualité aux Ezali coréennes na internet. Na Pessimino, merci. Beaux à l'attentif, il y a Rolanda, Bisso et surtout na Fimbu. Donc, tu auras toujours Wana pour Nabino. Bonjour Maniké de John Massa. Bonjour, j'ai dit merci à mon Dieu. Oh, Bino Boolo Balanga. Et ça est l'autre. Et Kota Ta, Antibale Koti. Songa na Betika Moko. Pa Masasi Kalikile. Et Masasi Kalikile. Et Masasi Kalikile. Tire Bango Kalikile. Najali, maman a mukolo yo. Maman a 100 ans, elle a une internet, 7 ans de succès, toujours na top.
Je salue mon pasteur Papa Alphonse de l'église Sion. Boye belé l'église Sion de Ngolo ezali. Na église Sion na Kimbondo soko yo comme aneti manike. Je salue mon pasteur Papa Alphonse. Je salue le pasteur de Refidim Ministry. Balobi, le prophète Briali. Je te salue. Bah bonjour et banana nani ebit. Bonjour. Mami. Mami de moi, Balobi, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, Julia Kibazola. Obi ke mwana mwasi wana zana kitoko ya bana. Obi poupée Barbie bakosa. Il fallait pas ça la poupée Barbie nene longa Julia Kibazola. Mwana wana za kitoko moko nzamba zwa ta ya kosala Julia Kibazola. Balobi les champagnards, Lydie les champagnards, maman na Sidi, Lydie les champagnards. Alain Gigan à Londres, Papi Kéline à Londres, son excellence Koko Arafat Makizembe, Angèle Moussoaïli Makizembe, félicitations. Oh, voix qui paraté, au sali plein. Ngapé dimanche, na sa qui plein na Kitambo, karaoké plein. Tobi to Djali. Oh, biso sala bamba koka ngote. Oh, bango ba sala biso to sala ngo. To laksa bango ke to leki bango na grâce. Na l'équipe bino na grâce. Ça c'est calculé Tina Lubumbashi. Honorable Chimène Mercedes Abengi ngai. 1 million de John Luka et Peggy. 1 million de viso tali moi sur Gim Sandimi. Yeyo. Moi sur Dadjo Ndimi yeyo. Je te salue maître Gims. Je te salue le prince Dadj. Bino ba jaloux na saluer pe bino. Pour à partir na bino nde et là ça que pas bozara motema mabe. Karine Zololo pas Zolelo mabe. Ya yanga libanga mbongo Karine Zololo na boaki yo pona tita mais la prochaine fois sala western ponga na opia lokumu yo opia mbongo na honorable Chimène Mercedes oh bien nazo tuna initiative plus ya maman Oliva botama na bolamu yango na olobako maman. Ah, s'il y avait 10 femmes comme toi dans ces pays. Après si bana ba fourniture scolaire. Ozo sala, ozo kunda, ozo pesa kisi, ozo pesa ba. Maman Olive, obota makam na bolamu boye ndenge nini. Maman bota yo félicitations. Ah, maman Olive oza bolamu hein. Ah non, cette femme a un cœur d'une femme. Attends, Sarah na Bible, Sarah na moté à malam boyete. Maman Olive moté à malam oleki. Maman Olive dimne moté à malam. Moté à malam ezara boyete. Moté à malam na yo zo continuer même aux ana oh di bossa qui pouvoir. Si qu'on a pouvoir te moté à malam on ressent pourquoi. Je te félicite maman. Je te félicite. Oh mon Nzambe. Oh mon Nzambe maman. Maman Olive en tout cas je te félicite. En tout cas, Chimène Mercedes. Bozala on a permis à maman toujours. Soya linga sali kambo, bon encourager, bon fina raté. Bon fina raté. C'est pourquoi cette femme elle est toujours grande. On parle toujours d'elle. On parle toujours de maman Olive. Ah maman Olive, tu es vraiment bonne. Garde reste comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. En tout cas, en tant que femme, je te félicite. Manique bonne santé. Santé Zamala Mounangolo Nzambe. Naza très bien, très bien. Nzambe pas au battre là. Nzambe zo battre là ya singa bamboy banda ozokisanga tina kingo. Bota kande na ye munene vraiment. Obi ke miku ali bande za ya relenge. Na mo lia na ba fula ba voisin. Na keka na sengi na lie. Nzambe osala grâce ya na leki bango na ngolu na bandeli na leki bino na grâce soko lingo ba na leki na grâce ya kana église Sion on comprendre que na leki na grâce. Merci beaucoup Manique, on va essayer un peu de parler des actualités. Merci Badbazola Nabiso to solo la affaire Nati Lokole Otomoni Kofiolomide face à la presse Azakina Killer Bazaki Mathieu Banché ainsi que Nabakali a déclaré qu'il a porté une Nati Lokole plainte. Est-ce que le lot de Lobake artiste musicien Naba chroniqueur est-ce que liaison aux alisouté pourquoi et comme le quoi la moi clash moko boy pe l'autre monde artiste musicien ba comme ko porter du sous ba comédien même ba nani même ba de sous ko porter ba plainte déjà c'est un nouvel système est-ce que pour na Koffi Olomide tu dis quoi pour na Koffi Olomide penza il a porté il faut ça lango il a titoyé il est allé trop loin ce gars là il est allé trop loin ngala Koffi Olomide na to bien apimela ngambote na loba yango et créer un problème.
mais avie nanga avie na ebe babola mosalanga on se comprendre na kondi matin muta kende trop loin comme ça il a le droit de faire ça ba uti boa qualité ya kanda Lité à Kanda, on déjà Zobima par rapport à Boubouli. Mais maman Nicole, pardon. Au moins, Lité à Kanda, il a mal fait. Lité à Kanda, il a accompli. Lité à Kanda, il est parti trop loin. Il est parti trop loin. Parce que tout ça qui Boubouli Yondela, ça n'est qu'un simple sécurité. Boubouli Yondela n'avait rien à voir. Et ça qui consigne, ça qui batole. Au moins, il conduit protège tant aux ans. Tant sa sécurité, ça va consigne. Un tel soit Matibou Akaï. Hier, il fallait s'attaquer à Batou, ça il consigne. Hier, s'attaquer à Bouboul. S'attaquer à Bouboul en quoi? Et puis, est-ce que Bouboul Bouboul peut faire la maîtrise parce que son total de qualité à Kanda et à la famille. A koki ko minimiser société na yete o senga ki pardon ya soni pardon ya vrai alaka il n'avait pas ngana sengela ke pardon ba bimisa azane sika passe mais il n'avait pas le droit d'attaquer l'Ikondi protège. Donc vous êtes là pour maltraiter les gens. Toloba te. Donc l'ité à Kanda comme il est là a senga peut ba excuse maniqué papa Boubouli Yondela c'est comme si Azapé avec intoxiqué ko Boubouli Yondela c'est pas quelqu'un de mauvais. Ya Bouboul c'est pas quelqu'un de mauvais. Eza na moto ya influence qui oya loba pena kangisa Lité ya Kanda moninga o fingangelo te. Poyo mobile a sala nga eloko te soka meki koloba nga na ko finga de A à Z po mobile kwa ya ko remorquer ngate. Mobile quoi ya ko remorquer ngate on se comprendre ayebi eloko asala ke za mabe yo ba boaki na batu mususu oke ko attaquer batu mususu ndeni arrête yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Obi ke Crisco nga bukana. Soki Jonathan yambaka Crisco te po Jonathan tang bazo tindika Crisco Jonathan soki na sima podium bala moko yena Dynamo ba rapidité ba yamba Crisco boye ba yamba Crisco ya ko yamba boy kanisa podium wane saka mulaine sindako siko mutauta banda kuna likola kwa na se mwana ya batu ayaki kosala musala pona nini aba empêcher a filmer prince ndenga zo yemba na podium te pona nini motema mabe ya boye orchestre nini bozana motema mabe ya boye bobotama na motema mabe bozata neti mama Oliva motema malamu yango bino babota bino na motema mabe boye ndeni mais balimbisi yo quand même bimaka kasho mais yo ki solo kasho eswaka kasho boloko eswaka na pokwa ya mame boloko eswaka na soirée ya mame boloko eswaka boloko na 17h e bandio soir tozonga na marambo ya Nati Lokole on répondait qu'il y a bien té. Est-ce que c'est vraiment valable que Koffi Olomide a porté Nati Lokole? Ah vieux bois que ça est. On peut se bonheur bon, vieux bois que ça est. Yo a grand prêtre. On a 40 ans de succès dans Mboka o mutakoka ona. Au moins avant muta lobana yo quadra, il faut ça la 40 ans de succès.
bao nyonso na basali 40 ans de succès te mona bango kama papa avant mutalo bana yo fois ça 40 ans de est-ce que ya sali 40 ans de succès ya nga na tunaka ye na tunaka ye est-ce que tango si ça classe ou abeta l'école tata nga futela nga classe abanda na journal télévisé ta banda ka na chronique musicale le quoi abanda na journal télévisé te c'est que ba musicien mutu ba fulaye il fallait bana na journal télévisé les bambungu chibangu neti bakasongo mema yamba yamba ozo comprendre neti ba fois ça tombisa ozo comprendre lokola obandaka na yoka na ba musicien na kozana ka moi musala ya ba musicien na vie pona nga bwaka ye o pesa impact pour ani bo samba na yo samba na yeni un grand homme comme toi un grand homme un intelligent comme Koffi Olomide o samba na yeni bwaka ye bwaka sa ye c'est du mensonge ya abwaka ye abwaka sa ye Abaksaï, Alex que non à un niveau na hauteur. Mais manikeza ma problème sous que non et Rose allo sali mais les kinango tu pardonnes, tu laisses au tika na position na. Ya yanga na pardonner na nga. Nga pardonner na. Tika na position. Na tika na position na. Mais bato ba c'est pilaté que manikeur kana ba clash, ba o baloba quand c'est fini c'est fini. Na clasher na na lobi vérité. Pour ni congolais vérité pour na ezangi yango tala. Classe comme ya ko fesha tozonga classe ya ofele ya ofele oya tanga tezonga classe parce que injure na reproche et a deux choses différentes. La vérité et les mensonges c'est deux choses différentes. Yango ba bi facha te classe ofele bozonga classe te boko zonga classe te ndé maman Olive akabi ba fourniture scolaire. Bozonga classe biloko nyonso bapesi bino ofele ma boko ka ozonga classe te so mutu a reprocher mutu alobi ote afingi na fingi nani loba nanga na injure ninga na bimisi abana to andi so émission et l'autre le bongo siko liko nango solo ba clash na clash na nga maman 1 million de vies Maniké merci merci Maniké to lo ba actualité Penel na Kinshasa to moni na Denis Lesi Penel abi azoluka mobali mais alingi te chroniqueur te musicien te alingi mobali mususu tomoni papa Denis Lesi alobi ke ya ozala pembeni na Penel ya komona déjà Penel na Denis Lesi baleka na plateau Frank Stema et ça la Penel penza alobi azoluka mobali moi ça a besoin chroniqueur te a besoin musicien azoluka mobali ah c'est que kotule ali so moi si kitoko lokwa Penel azoluka mobali et bon Marie Liboma olobani Marie Liboma Obi Marie Liboma nani Obi Marie Liboma te grâce mbizi yango afingi bato na loba loba ko afinga kio afinga libola mama nini afinga libola mama nanga ah man non loba ngo afinga inga ndepe ko faire ya mesana na etro ya koloba tango ya finga ka bato bongo yeba pe na grâce mbizi ofinga mama nanga to fingi mama na yo ofingi yo moko fingi mwana na yo azanga tata po tata moi notile oto yebiete montre d'abord le père de ton enfant là aza mwana mwasi na sama kolonaye azane loko yo finga inga ozo comprendre nga to fingi ngai mama na nga bota Maniké mwasi asala 1 million est-ce que so beta ta 100 000 talanga bien est-ce que à mon âge tu auras ma figure j'ai 46 ans regarde-moi bien non ça succès d'internet que le cabino tout na kangi internet na tiango na poche na otambo na mokili na poche na bota mwana lokwa Jonathan Kadima mwana ngai aza délinquant te aza moyibi te aza kuluna te regarde-moi cette pétasse hein nani azwa yo te na Paris wana na ya kobondela yo kutokendaka ya ofesha tala peno posta Chiba ah Chiba yo mona Chiba danger na beto li sola Chiba Chiba gigoloti yo kuto futaka mibali mbongo oke no finga ngai Maniké nga mibali bakabela nga monga bana 15 ans balinga nga spona respect bana na ngai yango nga na se discipline na loba keno te na kozwa mobali na tchana ndaku te pona respect ya Jonathan boza un problème nini vraiment na grâce mbisi ko finga yo makambo ba ko mana mir Maniké tant que moi ça moulayi boy telema ko oui moninga na chindo moninga na ngaya ti otali colonne nanga moni colonne nanga etengama bien moni colonne nanga etengama moni ke mama nanga sukola nga bien oui omoni de Jonathan telemi moni ke na sukola e bien est-ce que moninga na ko sona na mwasi asa mukuse a
wana bangayati engayati ndongo olingo welisa na siksa manike okozwa te bolakisa tata mwana opona ndima yo c'est grâce mbiso nga zaka ti le chroniqueur to asala nini ngo aye mo ko maki chanter bino nde bokomi nga na yebi vraiment te nga na congolais olia lobelaka baroga akota awa ndenge nini roga osa succès ta lobela kokoko ezobeta mazoloba te lobela roga ta roga komobenga nanga na yo osala promotion roga obenga na yo osala promotion yo te yo moni nga nzoto nanga eza cahier de brillant tala ngai sans tatou yo moni nga na cahier de brillant tala nzoto na ngai na sans tache omoni nga na cahier de brillant nga so batie nga na yo na plateau moko na olata bikini na okata forme mpona leki soki nga na leki yo na nzoto mosika nga na cahier de brillant te nga na mabele na ngai balongola o silicone na totala ndenge okoma lokola nganga Charazulu ndoki okoka ngai te ta misu minene lokola moto akangisi nga na kingo Manike eza na actualité mo otaki koleka na problème ya Ken Piana na Fabregas mais tomonaki yozu par ya Fabregas tomoni ke Fabregas muta bandaki koloba na Ken ki fozwa carte batama boma moi incompréhension ne kotaki Ken papesier comme 50 000 Zaïre mais Manike oye au défendre Ken a trop loin mais Ken Piana tu es mon frère il fallait laisser opinion to pesa en plaire au monde Ken Piana soit 5 émission te eloko na linga etala elinga yo canapé te il fallait tala ka bolamu ya Fabo. On se comprend. Fala tala bolamu ya Fabo. Yé muta pesi en plaire. C'est ça. Merci Manike, nous sommes arrivés à la fin. Dernière question César, est-ce que le lot préféré que frère Mike Kalambaya balana parce qu'il a aussi annoncé yango na église na et bientôt il doit se marier. Ya ba n'était point. Oh, moi ça l'accès mon balé. Bon, il y a l'accès moi cité. En balana it. Et moi il fatigue à likombe. Moi ça kindumba, moi ça okende boya kebo, moi ça no talaka nzambe na ngai peniel. Olobi ti osoluka mobali. Ah! Siko ba kit ya on kitoko na chance ya bilomba les différents. Nzambe pesa ngata na tanga soyi me pesa nga chance. Peniel na kitoko za na ngwana. Na ba jeep, na etakini, motuli. Oyo luka mobali na internet. Bon on lukelo cousin na biso mwazo. Pasteur Denis Lessa pembeni na Denis Lessa bala. Moi ça Denis tenga za kanote. Moi ça Denis doit encadrer ka peine. Ah cadré. Kasba ya ko se lobi sous à ça qui 5 fois. Merci de John. Magoroti Louvoez on appelle sur moté Karine Nzolo le motema Closet Liberté Chimène Mercedes honorable. Ba oui initiative plus ya maman Olive Lembe. Jonga na puis na biso jonga. Toli atomela. Babi wara basombela sur le pango na biso mo chez jonga toli. Kisimbi héritier Poma agence ya ka moko na Château Rouge. Anne-Marie Bonga na Château Rouge. Héritier Poma le Kisimbi, héritier Poma Kisimbi, agence ka moko na Château Rouge. Kibazola. Yves Bonga motema ya BBC Kibazola. Na dinga bino mingi. Mais Ken Piana, il faut toujours apaiser tes colères. Apprends à faire ça. Tu vas devenir grand. Merci beaucoup, c'était la Manike de John Book comprendre nga. Batumsubo le bago pegi titamboé. Nga les arana ba émission msuna yaka. Il faut moi Manike na pisse moi lent. Na tam soupe fo na lukara na contredire par rapport au sokazo lo ba vraiment comprendre nga vraiment Manike de John Azaya. Bino pegi titan le parallèle une église au milieu du village. Nga na kota partout donc on a lo ba ki ngona osala musala pour na bino et surtout ba fidèle internet to bulanda rabiso. Merci na Chimène Mercedes Zema babi coordonnatrice il y a initiative plus il y a maman Olive. N'appelle un grand merci. Karine Nzololo, Motema Liberté Closet. Kadete Kassala, grand frère propre. Et pourquoi pas aussi Nancy Tiamouna. Bato Toubolingara Peggy Titan le parallèle. Na Bossanité. Balobi super players à la race Moko. Aneka super play na Allemagne. Junior Chaumba na Kinshasa, Nancy Chaumba na Poto. Donc Batutu Bolandi Peggy Titan le parallèlo, Boza la branché na s'appelle la Manike na Souka. Conseil à Pessi Ken Piana, c'est ça ba émission faut les canards. Le lot vraiment Manike Zaki à cœur ouvert. To solo lui vraiment comme il faut et ça l'ingaï très bien. Vraiment grâce Mbis il faut apprendre à respecter ba maman ya bat. Soki yo bimano na nzete mais yeba
que batumiso babima bisika yozo finga. Vraiment une femme éduquée non natika lo amona pe maniqué tata na ba colère na a finga moto en sorte. Donc merci Nabino Batbolana biso dernier mot maniqué. Dernier mot zaka na sala ngote papa. Maman na nga wana pena obeta nga fimbu. Na sala ngonde ni Jonathan tale miso ka maman na ya lo ba insanité. C'est une femme, c'est une prostituée. Ponga pande na fandi boy mwana na lobi yango poye na répéter oya lobaki. Et puis na lobaki yango tanga de basa karate. Mwana nga Jonathan avali na ba dinamo ba camarade na staff na ndenge za kawana. El pojo ayo ka mama na yazo ba ah yebi Jonathan nga bana nga ba gangela nga lokwa mwa muke. Là je le sais. Eh ite nga pepa bana nga na tika la zoba te ye mama bongote nga bana ba koma ba frère nanga bongote prends ce soir te mama osake mission na sepela ite en tout cas so osake mission na offensa ba to bolimbisanga na moni place na finga ite na moni place na fingi ate Ken Piana je t'aime o moni filmu na filmu c'est mon bébé filmu na filmu c'est mon bébé aussi ou chazo lelo mabe filmu na filmu c'est mon bébé toko kabwana nyonso me filmu na filmu na koya kaka po lelo so to komi na dimension aucun na yebi keza maniqué a reconnaître yango bokoka na bino misala te kaka koloba lo. Merci beaucoup maniqué de John koza charge neti tokos taka tokos eza yanga te za ya Jonathan nga sala na pa mwana nga ata bobengani nga mwana nga obengana nga te. Merci beaucoup Maniqué de John. Nous sommes arrivés à la fin. C'était la Maniqué de John. Massa si calculé. Merci Nabatunion Sauvement Bozola Nabiso de partout dans le monde. Merci Nakoko Arafat Makizembe. Merci aussi na Angèle Moussoili Makizembe wa beta qui concert plein à craquer dans Londres. Mais bino ba journaliste amité amabe bolobeli angote. Biso to bolobeli ango Manika lobi ata voeza mabe mosala qui plein. Mais ngana ebike Angèle Moussoil Makizembe a incarné mère Nabiso Miliabel donc on peut vraiment ma coup de chapeau à Kende Liboso. Merci na Magoroti Louvrezo. Merci na Batutu Bolinga Rapeki Titan le parallèlo. Karine Nzololo. Babi Karine Ilanga motema ya ambassade Kisula ata via zo solate mais Karine Kilanga za sœur Nabiso ya Palais. Jonathan Kadima babi premier fils la mère Nabiso Maniqué de John Yazala wana masalanga na binga obenge trop à débat. Merci na réalisateur Nangai Dominique Moulumba MP4. Merci na Whisky Ushia. Merci na ba travailleur Nyonso ya filmu na filmu c'était la Peggy Titan le parallèlo France 24. On se retrouve à la prochaine. Bye. Papson Makungi, au monde Ken Piana. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.